Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon bio. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bokuta biso kuna na réflexion. Lelo na ye avana bukota na sujet na kopesa mbote na batali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba na soutien oyo bapesaka biso na ba video surtout ba oyo basalaka susu ba video to pe bino merci pona esengaka énergie esengaka temps esengaka pena makambo ebele bino boza kuna pona ko soutenir œuvre oyo ezali ya bino na biso. Voilà. Alors, lelo ezali lendi mutuna na biso ya semaine ezali oyo tocho zango na mboka ya libanda mais ndeko apesi biso apesi kombote mais akomeli biso sans kombo mais atuli mutuna na ye biso soko lingi totanga kombono tokotanga soko lingi kombono etanga mate eza pe problème te mais na kotanga yango pona me ko faciliter ngai par rapport ya mutuna ya ndeko na biso. Motuna ya liboso ezali soki mobali na yo akomi impuissant okoboma libala to te. Soki oui olobi na biso pona nini oui, soki pe non olobi na biso pona nini non. Soko olobi non faut expliquer biso ndenge nini okoki ko sauver libala na yo. Maladi eyaka na moto nyonso komi mopakano komi chrétien akoki kozwa pe malade. Siko soki kao ekutameli yo mobali na komi impuissant ba déclarer venant impuissant. Ndenge nini yo okofanda na ye, ndenge nini yo okoki kosala pona ozala kaka na libala wana pona yo nzoto eza nano makasi yo zana no na posa ya kovivre oza na posa ya nyonso oyo nzoto ezosala pe ezodéclarer okosala nini na ka oyo. Wana première question. Deuxième question ezali soki okuti mwasi na yo na mobali okobundisa nani? Okobeta mwasi na yo to okobunda na mobali wana. De même chose mwasi okuti mobali na yo na mwasi okosala nini? Okobundisa mwasi wana to okobundisa mobali na yo. Nani na kati na bango aye na trouble na libala? Mobali no mutu aye na trouble na libala to mwasi na mutu aye okosa trouble na libala na bino. Na ngamba mobali mwasi no mutu aye na trouble na libala to mobali wana mutu aye kokotisa trouble na kati ya ndako na bino. Mutu nango ekoki kozala na elongi ya mutu na kaka moko eza nzete moko na ba branche misato. Merci, je crois tosi comprendre tokozela ba réponse na bino ekosala biso pena vraiment kasi. Tozali kopesa mbote na couple ezali kosunga biso Clarisse Lupengi mwasi ya propre pe ya kimia na Marco Lunda Roma Claudio. Merci na lisungi na bino tozwaki yango. Merci à mingi vraiment esali biso malamu pona to continuer na ba vision oyo kolo nzambe apesi biso. Wana tozali kozela ba réponse na bino mituna oyo ezali ya mobali pe na mwasi na kobandela yango susu encore
soki o mobali na yo akomi impuissant okoboma libala to okoboma te. Soki oui, olobi na biso pona nini okoboma libala ba raison nango. Soki pe non, olobi na biso solution nini yo ko sala na mobali oyo azali impuissant entre ta ke yo zane nzoto makasi, nzoto ezana ba posa nango, nzoto eza makasi, ezana ba sentiment nango, mais ye ako travailler les sous-sauté. Ba raison na yo ekoki kozala boni to ba stratégie no pono batela kaka mobali wana tina bokoko ekozala boni. Deuxième question ezali soki oyo eza na mwasi soki akuti mobali na ye na mwasi mosusu. Okobundisa mwasi wana to okobundisa mobali na yo. Le même mutuna yo mobali so okuti mwasi na yo na mobali mosusu. Okobundisa mobali wana to okobundisa mwasi na yo. Troisième, nani aye kocha trouble na libala. Eza mwasi ninga na mobali to mobali na mutaye kocha trouble pona koti na mariage na bino. Na ngambu pa mwasi le même. Eza mwasi na mutaye kocha trouble na libala na bino to mwasi na mutaye kocha trouble na couple na bino. Toujours la réponse na bino. Merci pour na bino banso. Merci na batali pe bala nyuso réflexion. Wana osala biso kitoko. Merci. Ciao.